Samura kwa Yohane Nandoka ya inende ya manu Utangwa kwa mutu Makwe kimile ni ya mlepe Emanalala kumoko mau Tumwa Yohane wa yufula ibanani Samura kwa Yohane Nandoka ya inende ya manu Yalemane utangwa kwa mutu Makwe kimile ni ya mlepe Emanalala kumoko mau Tumwa Yohane wa yufula ibanani Mayangi maparadiso Kafwanga momiru Mundima mbote Nafuikwa ngalele mya pembe Mandalala umo komau Ketikemela ke mwasiori Robeto Baby
anatembela fumufuku ye mwini anatembela ngengwa mwana bebe ukitilukia soli obeto iseli mukipepe Bonjour tout le monde. Alobi, Makambo, bientôt c'est le 2 avril. Ils ont la journée, nana bana na ngaya mokili ya des royaumes. Tozala na journée na biso. Et bongo yo, ozala na journée. C'est ozala na journée te. Ozala na journée te, mais biso to na journée ya le 2 avril. Et signama perotika la tokuta yango tokufa pe totika yango nanko, ça c'est l'icône, ça c'est mamingeni babi ekuka o des royaumes toujours eloko makasi awa jamais baleka bakoleka kapete ata mokili bandeli tie kufi esekui babi liboka pilipili esilaka solo te keba. Attention, ah oui, c'est moi, je suis et je resterai toujours keba na niebemba nyoka exilaka somo te nyoka kufa asilaka somo te keba mutu azotalo abombani yo aleki yo na mayele donc so bato baoloba te eza teke bato babangaka te nga bakangisanga munoko me ntango oyo ya liboso yaka na nsima ya nsima yaka moboso na yo moto okangisenga munoko meki oloba nanga na pupulo kendanga epai te. Ah oui, ça se passe comme ça, c'est mamingen, il faut pas te poser à la raquette. Et moto sera zarabongo, zarabongo. Sera tiki et d'aller me souprendre par conseil. Mais mouta banga moutouté. Parlons un peu des faux comptes. Qu'est-ce que vous savez sur les faux comptes? Bah faux compte est belé bon mona kana auto sola to zarana bango la plupart toye bana. Mais zarana moko azara fantôme zombie alinga oye bana te. Amona na raté, c'est mère de troubles. C'est mère de troubles, c'est mère de division car il y a surtout. Mais balobi a tant ou boutou serait ou mais le temps il faut étana na kaka étana kaka. Donc quand ça te yo za mayele koleka batunyo tout na mayele. Ou bien tu sais manipuler les autres par rapport aux autres, non. Ou bien tu es plus manipulatrice ou bien manipulateur, non. C'est pas comme ça. C'est au loba raté binoni otuboye bike pour kili mobimbe boya mami a loba. Nga se na bandi boye il faut ko kebaka. Na yaka boye. Na yaka kaka boye na banaka na video moko kaya ko loba na. Mais tant na tombo kaka, mutmokile lengaka. Na lingi na ngai te. Na lingi muta salela kanga video te. Na lingi mutu akomantaka ba video ya modete afingaka. Pona yebi mutu azo sala yango. Metango ngana kotomboka bobenga kaka demo. Bo musabo yebi yango wana. Metango batu babandaka ba problème. Na mona mutu mo apekisante. Na mona kate. Na mona ka vraiment te mutu ya ko pekisa. E banda na ko malembe. Naza mutu na lobanga na supportera na melaka. Mais tant ba demo et romata. Na mona mutale kanga na loba ten internet na ba chef ten na ba mama présidente na ba reine na ba roi na ba sanza na ba lifelo mutu mona ina na le kanga na loba ten internet nana mona ete nana bimate na basina mibali faut bien le souligner nan mutu wana bimate mutu wana nanu abimate ale kinga na loba na ko swana na ko finga na ko déborder na ko traumatiser nanu abimate ako tikala nga pe ko bimate shit oze na luka moya ko lekawa. C'est bon. Autant la bien pour les autres te poser en voiture, aux en assurant, tu conduis de n'importe quoi.
mutu wana nano abima te akotikala mpe kobima te po so tolobi tobanda buzoba ya rando awa totraumatize po babombe ebele bima nango te me mami alobaka na ye te mobali abima finga nalobaka te basi babima bafinga nalobaka te bana mike babima bafinga nalobaka te bakoko baloba bafinga nalobaka te mais il faut faire attention, trop c'est trop. Naza yesu te naza 3 fois saint te naza ka mutu ya mai na makila ntango nakofashe anzambe nakolalisa bato pongi te mabe moko nde tokotisaka na bamama na bana na batata na bakoko na garenan pardon tokotisaka bato nyonso tu tokokundola na bibembe o bakufa tokoma kuna te. Moi je suis une star des enfants, naza star abana nandima kuruzu mama bizengi mama ya bagege, j'ai tout accepté n'accepta, ça me dérange pas. À cause de mes enfants, na autre chose rien école sikoyo, à cause de ces enfants ici yango ndenga mami batu batianga ka nande na yo sala na barando ekutinga na kati internet. Mena doza na talaka ke bana na ngai baza mike jide te mamuluba balobi FBI kanga bango babi ye moko aumela kaka pembe na nga ata mokile bande oyo lo balanga boya na no tetele bandeni ko tibenge boni ko bandeni ke mafumbe ngama mina zala nga tika ditalala eloba baluba ditalala metan ya liboso oyo yaka na sima esime liboso na yoka mutu te boyebi tokoma bokuna te otolinga tokende wana place wana to balinga tokende tokoma kuna te pourtant na na papulo tout fait tata na onia boyebi te dana za kanda na posa mkene tikina mutu na pe na kanda na boyoka nga na ofinga bana na nga boite na kanda moko na kanda na comme on est comme le 4 on dirait jouer totika nazoloba totika Judith au moins que na yokite au moins que na yokite depuis lobi ozo calmer na yokite donc na yokate nazoloba totika na finga mi depuis année passée nyonso na lobité mobali abima finga mwasa bima finga bana mi ke nyonso tu bazala ba finga na loba kaka te mais jusqu'où na lobby ngana kola na poto ajo ngana mela cigarette mutasomela nga cigarette te tata bana na ngaya ebaki na bana mela cigarette sena tika cigarette ya mutatinda ngate ba camarade nango na kola na bango ba poupette ba lizi tant tozobima bayebeki na bando mela cigarette poso de meli cigarette na nga yo tosomela ngango ubie mama na yo ça devient trop naza suna kimia te vi na nga ya kati ya ndako na nga na repasse na nga ekoma kaka etale likambo ebima koto kuna bazoka via mami batie mutauta likambo na ye mami ya batie mais c'est quoi le problème au juste nga kolia wana ye na 18 ans te na ya moins de 18 ans na kolia wa bakindumba badeliro batu basala ya potonga mami na sala ngo te na mela bière ou bien na mela whisky na somba ngona ba mbonga ba mama na bino ba tata na bino ou bien uta na ba poche na bino mais ça devient quoi là, ça devient quoi muta okyo so kimia te le kwa na yebaka batu moko boye ngapa ya mami fona zanga kimia il faut na zanga kimia pona yebaka soi-disant tetela na yebaka Judith na yebaka Rayani na yebaka mutu boye il faut na zanga kimia mais ça ça devient quoi, ça devient quoi, je manque même les mots yom toti nga mutu rouge nga fingo pe ya mama na opoke na pas été ça c'est le premier avertissement. Comment yo muto bombani o mona qu'il faut soit vina nga ba ozwa kangote na okyo changer lelo na changer pe na otika la mami na otika ka mami
mais heureusement nzambe asalanga ndumba te de mobali ya mobali. Mais na otikalaka mami créatrice, fondatrice, leader. Na otikalaka mami bao nyoto baleka pembe na ngana fula na pesa makambu. Mais na bana opesa su makambu te. Na opesa ka su makambu te, makambu opesa eza su te kozalaka te. Jamais. Bere wana to sala opesa makambu wana esili. Mwasi mobali nyonso tu mwana muke mukolo aleka pembeni na nga azwa makambu. Atabo wangani mena piaka makambu. Soki tembe na tia bino defi na bimisa su mususu. Na pia su makambu boluka su mutu ango. Pose mwa ngane botiaka muta nga. Ngane mutu botiaka ka ngane muna yaka na makambu. Yanga mutu nyoto posa video ifatanga komba mamingeni. Nansi asana video asa chrétien mamingeni. Nani? Bobi msana video o muta sale sans chrétien mamingeni. Minga sana ba video na chrétien ba tout est. Les mususo ina boaki moi Josiane na pesi exemple Josiane Mondele. Ah oui, na pesi exemple moi na nga leki na nga mi José, la reine de France. O makila bololo makila ngai. Yena liwaka katembe alobi akokende ta kepete mi José la reine. Moi na muluba nde na loba makila baluba kenda abongo te. Abimi lolo. Eh, Boniko na lozon loba o eza premier avertissement. Na lingi problème te. Na lingi na nga na kombo na ngai te. Na lingi na ngai te. Nzamba lole. Na lingi te na zolo ba na lingi te. Na zolo ba penzanga mami na lingi te. Na lingi te. Na lingi te. Na lingi te po to bimsa ba dega awe za na somo. Ba faut continuer tout bomoni wana bazama bete. Tout monde a faut continuer bazama be azaka moko na bango nyonso tu. Nalokuta mabe, Amélie Masuba, Lulu Sling, Karine Matala, Igwe Tata Mobutu, Mama Sese, Fabien Landoula, Bazatale Bele. So continue ba mire na ba page na okuta place au finga ngate place au tonga ngate ni ba Zozia ni ba Judith ni ba Nine Kiri. Mais moko azalaka na kati wana semer de troubles. Kokota ti na ba vie privée batu. Kokota tina bandakwa batu azano bien mazo luka yeba c'est quoi olingo yeba nini osana ngo nini okonela commentaire mo okuti mukama soko sola ba ofingelo ngo yo moko tona kidi ba solo la ki quelque part comme na ba pese makambu ba FC loko okuta fingi ti ba rando ememi mi José Koto Pitalo c'est la même personne pour ba to linto lobate. Mais kolo makamu kolo nzoto yemo mukolo uzwa tanzamba opese makasi akoloba nana mona te mutu solo la rana batu nyo soto otuti sara batu mitu. J'étais la première personne à quoi signaler la plupart oyanga faut keba nayi faut vous mettre ça bien nga si tu na zalaka bien bango nyoto bazawana bayebi ba phone continue to e we bana ko finga bazosiane ezo finga batu wana nyoso to kuna ezaki ye mesola nanga mais on ba okanise zanga tant lelo ba eko découvrir que zanga ngaite ba koko ba bi mabaya o ba vérité ba finga nga bango nyoto ke zanga ba compte wana mais ba découvrante pourquoi ba koko o lo baté ngana kiela mutu te na ada yana raya na Jordan nga obaza na difficulté problème ya autisme na zana facilité au finga batu te ce que moninga pena bandi ya ko finga mutu c'est que lekisi mais batu abafana ke batu babandaka tant mamia ya ko répliquer na bima mona mabe et qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous tous là na bima mabe na bima malam nansi apianga ta contribution ya bana nanga ya fondation ta 1 euro 10 euros nani Zakoto fils babi groupe à WhatsApp la fondation des royaumes yemoko malolo ma présidente nabiso. En fait, il y a quoi? Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans la paix? Tu ne peux pas ignorer la personne. Tu ne peux pas faire semblant.
Tu peux pas te taire pour une fois. Est-ce que vie à moutou faut que la talende vie nanga et comment un téléphone a yeba moutou moko? Nazana kasuna secret na ndaku nanga tena comment banga ndaku nanga moko. Na comment banga tako solo la. Ponyo sote ko bimalobi na internet. Lisumu nini na sali kama nini na sali. Yako yeba ka batuna mokili. Mon secret uta wape bimela wape. Nani asala kombo a secret? Mo wana nani? Est-ce c'est moi? Bato bobenga na kana po boloba ko bembo sala ba vidéo bembo bo enregistraka ou bembo ke na ko finga bat na ba faux profil bosi bo gagner nani est-ce que ndambo libele na ngai longwa ou bien ndambo mupende na ngai katana joli ka songo macha mu menu eloko moko te arrêtez totia batu batata na ba mama o bazwa kimia na mokili te mal à l'aise lisusu totia bango te totia bango pe mal à l'aise te totia batu mal à l'aise te na lingi na nga totia batu mal à l'aise te et puis bino batu obenga nga se ba vidéo zo leka soki wapi kuna ba modèle salaka bo benga nga te je n'en ai rien à foutre mais nazo loba bokeba ngai bandaka ka boye na yaka bo jiniti soki oza na 1 ofinga nga ko 2 lem sunga naza ngo 100 soki oza na 100 nga na koki oza nango 1000 botika nga na vie na nga tranquille po moto bosala balikopa na boyebi ye mpe bien boyebi nga mpe bien boyebi nga bien de quoi je suis capable boyebi nga ndenge toza capable na de quoi je suis capable comment bato oki ofanda nie te 2020-19 mobimba fingi nga boye na lobi te tokoti 2020 kaka ne bande bakambo bandi bafingi na lobi te mais arrêtez soki moto alingi te est-ce que boki okomprendre te ke alingi na ye te mpenza totika na biso botiki na bino mpenza ke bobi te toyebi ye ndenge azalaka mais depuis tobanda ayaka kaka te totika ekomi soni tobanga mutu te lobobo mon vieux je t'appelle après ntabanga mutu te mais na faire souffrir bana na nga trop na makambo ya barando surtout ma pauvre fille elle a souffert. Elle était victime de moi-même parce que chaque fois na banda osala ba vidéo nazoke barando je l'amenais na mona na nga nde nazokendaka na ye ba séance ba psychiatre akomaki agressif kobeta mutu tu tina classe place na lela na baki mama na nga kolisa nga na agressivité boye te na banda omone place na ndako soin na te kobunda te lelo ka mwa lisu na nga moko wana azobebise yango na desidaka bato tout tozalaka na bango na kati ya groupe bayebi na banda oloba na bango tuta mpona Sophie ya makambo naloba ata toyokanaka te tolobanaka ta baverité ta ya mikie eza bien tozalaka na mabe te c'est à cause de ma fille naboyaka naloba te mais ntango ezoleka ezomata ezocontinue là c'est pas quand même normal. Est-ce que vous n'avez rien à faire? Et ça la yomona mobile yomona mwasi dernièrement ba audio bima ki atoyoka ba audio o ba piéger ngaye o ba tabango mu ba tsaba yem tabana ko benga nga naza awa jidita yebi ton ba audio ne bimia wa ba ofinga nga ba otonga na yebi sa jidit mwana mwasi naza mabe certes enregistré ye. Mais est-ce que yem tando tiema loba na munoko? Mais à chaque fois que vous avez continué à mais arrêtons, tokola. Tant moninga olobate totika. Na loba ngabo okyo finga ngalelo bi bandina ngarando. Mais na ba oya ngape ba hotelema. Na boya makamusu po eko barando ekoti sa ba parents batu ba innocent ekoti sa bana batu ekoti sa ba vie privée batu na o ebima te ko ya ko bima ya biso kute se bima nango.
mutu azobomba na wana aza lelo akepa Judith alobi akepa Tete na alobi akepa Clarine Matala alobi akepa Lokuta Mabe alobi akepa Maître Jérémie Akeye alobi ko tutanisa batu ba mitu bazizani yo moko loba na sona na sopela bango se mafuta na matsa bango mafuta mais c'est quoi pourquoi matsa bandinga mafuta le musuna bandako na biso to wana banionga ba facture tozale musuna lala ki biete le musuna ndeko na ngazobela le musuna to na problème mama soki osanga kimia yo papa mais kozangisa bandinga ni otu kimia te pona di bino mo bobimaka te na babuzoba boyaka me bolingi kotutisa bandinga mitu bolingi kaka kobebisa baréputation ya bato esi ebeba botika ngo ndenge wana me ozobombanaka na nsima bozokosi utilizane outilize oyo résultat nango suka ezani tozongelaka bozobo tolekisaki bane parce que ekoma na moma moko moto akokosupporte te me tokobosa na place makambo euti tobosa na nani azobanda moninga baproblème mais toujours tant kaka baloko balobaka toujours la voix le plus fort est toujours la meilleure tant bavoix makasi ekobimawa ekoma tolobaka nini mais bakobosana ke des années bato banda kofinga moninga alobaka te arépondaka te abima lokwa baba lokwa kizengi nga nakela mutu te nga akota via mutu te via mutu elobelanga eloko te yango mona nasala distance na mutu nyonso tu ebele bafinga nga oti lelo toza na bango bami na Facebook nalongola bango te na bai tobanda otalana tobanda oyoka na soni soki nga mpe ya mami na banda bino kofinga soki nga mpe ya mami nasala ba Facebook wana soki nga mpenza mami libumu na nga na motema na nga ezalaka tala na makambo ya bato mais je peux pas dernièrement miso zakangisa nge ennemi ti akiminga ennemi kuta akiminga ona zosolaka koto oyo bakoma mutu na bato bakoma obanga nga mutu azaka pembeni na nga amemaka bato makambo ya bato libanda bato azobanga yo bakomi kobanga yo bokobanga nga tobanda na bino banda kala bokobanga nga lelo nga sina bimisa likambo mutu ubien na solola likambo ubien na fingi mutu ka boye dans le vide boyebi nga na makambo abimemamema te bilobaloba te me tellement oza na nani pembeni na yo oyo amemaka makambo na oyo akomema te heureusement ka mpo nazalaka matata soki nazalaka matata te nayebi te soki bato basi babunda na bandako na bango ubien na bainternet ubien na balibanda beauté fatale ma grande sœur chérie nazoloba nabandaka ka boye pour le moment naoloba na mingi te na ya badetail te mais yo mwana mwasi oyo yo bana basi oyo yo mwana mobali oyo botokontinue tokontinue nde tookende boye tookende bien ngai nalobaka Fifi Landa bonjour nalobaka mami alobaka parce que tolia tomela toseka tolala mais soki bomoni nalobi boye ebimi seke ebandaki na se ebandi na se esali plus d'une année eza kaka na se ozoevite kaka ozoboma kaka ozokima kaka ozosala neti omona te mozomona nde balobaka trop c'est trop j'en ai ras le bol epuis boyebi nga so na bandi likambo na tika te mpo nazalaka na mama te nazalaka na tata te oyo akoya kopekisa nga obenga na koyoka esoni aokitisa bana bango ti ekole moninga malamu eza Yesu na oyo nga namoni na vie moninga malamu eza ka Yesu moto akoki oloba mama chérie mami lobi akofinga yo lobi akosala eloba bastati
lobi akosala loba Facebook lobi abanda kotonga yo nuninga malamu ya Yesu a bon attendeur Masi ya Nzambi ya samura kwa Yohane makamusu azopekisa me yo mono yo tika ko koma kuna bazokanisa mima tika ko bota moto yo mima ifa pe mabana na bazana ba problème bando muto yena biso bandoki wana aya ko récupérer ke ne se place wa utaki tala tona otomboka omonika ndenge bino bosalaka chacha bozwa video ya bato ya iboke bakenda ko filmer pa ba chacha botia na internet nga pe na capable ko sala yango ngana piaka na adresse na biso bato bayebi na bango tokenda na Kinshasa bayebi pa biso bayebi lupango biso kote kolela na kabinda wana lupanga mama na biso na boloba lupango na biso musu na limete yanga moko eza na monga fula ya grand frère na ngeza koza soki ya kinkole faut voir ndako atongi ngako na tonga te me batu misusu to baluka makamba okanisa ke babombani na nsima ba faux profili ba photo mona na gate o soki nini mona na gate keba penza keba parce que là ça devient trop mutu ko nga mami na okoyo kila nani zuwa oza kutu na ndaku fixité nga mami na ana ndaku na nga na ana permis na nga na ana lupangu na Kinshasa oh ezo coûté plus de 350 000 $. So na teki lupangu na nga wana plus sur muto na oyokela nzuwa na kati internet na yeba yote na mona kote ngosa partout ko finga ka batu ali balukela kanga o na ngam na sala ka batu wa Facebook na kena ngo wapi ngapo na finga Zosiane Mondele ou bien JDT Mamuluba ou bien na finga Nisha ou bien na finga Tetela il faut que le bomba na sima fofes na mela mabanga moto na semela mabanga moto na seboma muto ou bien pour la finga mi José bien na finga mi Lolo na ke bomba na fofes si on a un problème na bango bien na moni eloko moko bien te mana na nyoso to ba yebi ndeko na nga Judith ayebi tetelo ayebi to solo la ka ngana zanaka direct na bato na bomba na kasima te babaya nga ko ya mai pali ko loba oui na boy na tonga yo na ko yebi so yo milolo yo makamni en ozusana ta mi José yo rappelle ta soni moi je suis comme ça na ke tonga te na ke fingo te na internet o comprendre te pourquoi bolingo yeba ba via batu ko benga kana bandako abatu yo ko benga kana ba numéro mibale abatu numéro ba camarade batu on la question camarade yo commissaire camarade na yo ba ko la question mutu yo commissaire mutu na yo seigneur na okota wapi merde kanda c'est lekinga kobenga ka batu ata na 5 ya kobenga na 2 ya kobenga 3 ya kobenga pozo ka ba information pour détruire ka batu ye molimo ko détruire boye nini boni molimo ko détruire batu tikanga ye botikanga avana bana otanga ba kombo na bino na bimisa ba makambo minene botikanga batu baboyelanga na makambo oyo me na mone komi oleka na kyozala teke nazanga ka kimia na kyozala ka te nazanga ka kimia baluka kimia ndenge nini na do bakata ya mbongo boye sanga place basomba ka ona somba naza bana na nga ya mike baza besoin na nga likambo nini likambo eza nini likambo mpeza eza nini tanto kokota na ba famille awa toko bimisa na ya minene ya grave po muta bomba tana bokosa na maboma te
soko oza mwana zona Kinshasa mwana Lingwala mwana Gombe mwana Barumbu yebaka papa na nga za mwana Barumbu 100% né et grandi na Barumbu. Pardon. Bato babandi nini oyo sport na kati ya na Barumbu zona Kinshasa batali première génération eza ba papa na biso maître Jérémie Zana maître Bobo. Donc tant on a repesa place na yo na ndenge to solo laka ba ozona bango yo maître Trésor yo yebi Zamba. Donc qu'on arrête bomba na kana sali bulu na ya likelele so ipe ya nyoka place bomba na yo nyoka mais keba pona ko bomba nyoka bakanga kai awa ube bakange kota sima oko kangama kokota na nzela na ngando kota kawana tena zota na trona misu mais soko koti nga siko na lacho nzoto na koma ka koshima na liko koma koshima te ponga oyebi nga mami na yebi ebele oyo ba mokili yebi te mwa mami no ba ya toki esa la course